Mbote na bino ba inoso bo mesana kolanda émission na biso sans audience kaka ndé na mesana koloba émission ekota kala banda kuna bino sans vraiment beta porte na yango loko zo kota banda kuna bino sans beta porte na ngo sekeze loko ya kitoko yo wapi. Abonnez-vous sur notre chaîne, votre chaîne Pedro Production Grâce TV balobi chaîne ko combattre ba chaîne inoso ya YouTube nga moi c'est lingala la barbe de la presse congolaise na confirmer yango yo nani. Oh boya yango, merci à ma boss papa Pedro Kangila Motema. Ya mama tete ngolu na français. Pourquoi pas na pesa bambote bele pas bébé Jérémy Kangila bambote na yo ebele mbongo Kangila. Pourquoi pas na pesa Annabelle Kangila grâce à Kangila balobi wana bana boss na ngai na français bambote na bino. Ebele bambote bele pas Patrick Chika na ropwenga balobi lelo mingi mingi toko beta kama solo ya Eden Queen Mother moi ça mbiji. Moi ça mbiji balobi yende makambu yende charge na 2023 mutako boya yo asala mokili na ye kaka ndenge na mesana ko kita la partie de la presse congolaise Sim Blanche na kita na commune ya Makala bomona ki na pomo pulu ndenge pomo pulu bana mopulu babande ko dinda bamoya bande ko kotela batu vraiment na banda ko ba mama babande ko lala te ko bandela mopulu matati kuna kota triangle ezala ki vraiment mabe makasi bana Makala babenga ki ba député oyo ba vota tomona ki binote na minute ba photo na Makala ozolala no na Gombe wana ozobeta bangoza kitoko wana bana Makala oyo ba pesa ki oyo ba voix bakolela ka biloko andako ko zindaka wana bino na bana na bino poto kwenda futuka reconnaissance ate pa ba oyo ba vota bino balobi ye moko Queen Mother Eden moi ça mbishi moi ça pembe bakisele mama sociale mama oya liaka na peuple o mona penda to kotambola ka mama moni likayabu allié to kotambola ka mama moni place moko ba kolamba ka fufu ye pa ke kolamba fufu to kotambola ka komona mama bazo yamba ye akosakana te mama di mama yonde makambu yonde charge na Makala kwa mama Makala balobi bana sima na yo 2023 toko voter yo bozo ba fufu na bino bozo ba bassin na bino maputa na bino bo pesa ba famille na bino po bana Makala balobi bango nyoso bazana sima ya Queen Mother balobi yemoko Eden moi ça kitoko yo wapi lelo nga Sim Blanche la barbe de la prince nazalaki pembeni ya mama na biso Queen Mother Eden dozalaki na commune ya Makala bisika ayaki kopesa lisusu badon bisika ayaki kopesa badon kaka ndenge na mesana koloba TV zalaka radio te pe YouTube bakosa kango te tole bango wana bozomona ba mama bazokotisa demande bakokotisa ka demande pa mama Edwige mama sociale balobi yende makambu yende tozozela na 2023 bino batoyaka la basaki na bino baloso bino batoyaka la bamaputa toko tabino contre 1000 balobi mama Edwige nde makambu balobi Queen Mother yango wow Tuka liboso na yaka na monaka yo lobaka osengaka batu balela olelaka penza mama Edwige ayoki kolela na bino na mopulu okoyi koloba nini oyebike na filmaka yo ok okoyi koloba nini na présence ya mama Edwige mama tolobi mama Edwige yapa na gonde na ye mama Edwige sele mama na kati Makala anazebiso bina wa mai sene toza asala ngo esunga biso wana bozomona etuluku na bato baye na po mopulu koyamba mama Edwige mama oya kausi bango pinzo na mai na miso to bande ko luka ba député banani o bakoyi ko yana po mopulu basunga bana Makala to mona ki ba député nyonso bo pesa ki mukongo balobi mama Edwige asane député te mbongo poshi na yende ayoki kolela ya bana Makala wana bozomona présence ya bana Makala devant mama Edwige bako sepela ka na makambu mama Edwige oyo asaleli bango Mama, Edwige pana ngombe na yo. Simani bende.
Bonjour maman, présent ça me met du je salue merci vraiment. La présence à ma mère d'huile. Si la présence n'est pas ma cale, ça vient de na 2023, bozo la teni na 2023. Mais bozo la baka bon bozo bina ka bon tomba yela bino ba loso bo pese mu Kongo. Loso na mtapesi ngai pongi na zolala na loso na différent. Merci maman, azo continuer ko. Na 2023 c'est la nine. Baloso tomba yela bino ba ozwate. C'est que bana makala nyonso bwana simana ye. Bozolo malili pona mama Edwige. Mama Edwige, on se to voter papa Evra na monana. To dikali sute mama magitoko. Papa lobi nini? Patrick bangeze lo voter to voter mama ona nko. Abundela biso likambo makadamu na biso ya. Kala moshini nango. Dikali sute kala magitoko. Voilà, nous avons la présence. Il n'y a pas de makala, c'est la présence de maman. La présence de maman Edwige, c'est le bilan de la commune de Makala.
Ah, bah, on a présence à maman Edwige, maman sociale. Maman sociale. Vraiment, maman ou makala. Maman, on a zomo na kei, oh, bazo yamba maman. Makala de pour maman ou. Non, 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 non. Maman Edwige, vous mettez là. Makala et pour la maman ou. Vous allez pour la maman Edwige. Tala makolo na biso makala. Eza rokola je. Tala makolo na biso. Ah, c'est l'année 2023. Ok, merci. Maman biso ba makala to dumai. Maman biso to voter ata le lobelo ité. Oh maman biso. No malin yo. malaria ezali typhoïde ezali bozomona présence ya mama na kati ya wenze. Merci bosepeli nango na badon oyo mama awuti kopesa bana makala bino moko bomoni ndenge bamama makala bazosepela nga simbleshe nakosaka te bino moko bomoni ndenge mama mama akoliaka na nzela omoni mpena mama ere moko likaya bwasengi alie ere moko mama ke mpena nguba alie balobi 2023 mama bana makala baza na nsima na yo o député soki olingi kotia libaya te po Queen Made eteni ye moko aza deja na makala balobi mutu akangi makala na 2023 eza Eden Queen Made balobi mama toza na nsima na yo Petro Production toza wana mpo na yo abonnez-vous sur notre chaîne votre chaîne Petro Production grâce TV chaîne so combattre ba chaîne nyonso ya YouTube nga mwasi lingala la barine de la presse congolaise na confirmer yango yo na noboya yango merci à mon boss papa Petro Kangila motema ya mama tete ngolu na France pourquoi pas na pesa bambote bele ba maître Moïse États-Unis bambote bele balobi ba Pépé Jérémy Kangila pourquoi pas grâce à Kangila Annabelle Kangila Mbongo Kangila bambote na bino ebele Patrick Kishika yende makambu na likambu ya caméra quant à moi la Barbie de la presse congolaise sur Blanche à nous revoir à la prochaine numéro bye.